Ye aloba abima na se ya mai. Ye aloba abala princesse Eliane. Comme ya princesse Eliane, toyoka ngoka pa na ye. Lokola pe toyoka à la moindre escarmouche. Ba comme vous allez kobima, c'est kobima. Moko to bana ko joyer sur plateau awa. Ezali fiction te, ezali comédie te. Oyo bomesna kolanda na etandoike koteya, kopé sa prophétie, koloba, kopé témoignage. Yenani prophète topé apôtre Chico Shembo. Benga kaka ndenge ulinga koyoba, ulinga ko benga ye. Bomona kaye en direct na Kisasa kasi lelo boye azali na plateau ya Radio Lokole TV. Est-ce que ezali papa Fiston nde azali na Kisasa to ezali prophète Chico Shembo nde aye na plateau ya Radio Lokole TV. C'est ça que nous allons découvrir dans cette émission, mesdames et messieurs. Et là, que Salami, abeninga ebisinga ibo photo qui écoute na papa moko, maman moko na mokali. Na mokali ko kota bakimbantie ke kuna na jingasa na suka kuna. Photo kuta toujours rendez-vous, to ke kuta na papa wana. Na mama wana. Tant to komi pa mama wana. Mama na tanga moninga abi oh na moni yo za na étoile ya makasi. Nzoka diable a utilisé un bateau dans l'étoile. Diable a participé à bateau l'européen. Satan a fait ça comme tout ni l'euro. Alors quand l'étoile yozanango a travaillé étoile wana. Donc ceux qui nous ont basala qui que faut son bongo dans 10 ans. Yé a repé son bongo n'est-ce pas s'il y a une année mais au comme on a 10 ans wana te il faut son bongo. Donc au kata vino na mukuse. Tant que commis c'est la maison, il faut qu'on soit transport, qu'on foute la transport, qu'on foute la papa wana. J'en veux pas le choix. Nake na yibili pute ya maman na ya super wax dans l'époque. To teki yango ne et permettre qu'il na foute transport pour que na Brazzaville et pas ya nganga wana juste na Mongali. Tant que komi na Brazzaville et pas ya nganga wana Mobali, tant que tali ngabi Chico yo zana étoile makasi ngai moyena simba yo ezate alobi nanga même langage oyo papa wana maman na lobaki nanga oyo yepe alobi nanga même langage abi photo kende mena na Dolizi et sika ya grand maître na biso oyo apesa biso oyo asala biso po yo zana niveau likolo makasi to zu transport to ke Dolizi ali moka ba province ya Brazzaville tant to komi na Dolizi maman na tango moninga abi ozana étoile toujours à bilo kwara to komi papa tant to komi mama wana lati bilamba na ya bonganga abandi koyemba nzembo wana tilelo za na mutu ayembi tant abandi koyemba na moni maye ningani esali mouvement lokola mbongo océan tant ningani na moni nyoka bimi mutu moko bimi na nyoka moko bimi tant nyoka wane bimi na mutu ya nyoka na moni ebandi ko changer o moni nyoka to moni mai forme ya nyoka nyoka penza no mai no ningani après nyoka bimi ya munene sufu ya nguma penza tango bimi si mutu nango na bangi tona ngina banga esenga biso ko bango zo liboma parce que na monde a ténèbres za ndenge wana soki o moni entre parenthèses mutake panganga tango ba bimi saka elongi ya mutu na kitaratala ezaka na deux choix soit ndenge o moni elongi ya mutu na kitaratala ou on se maîtriser mino mo batebe babela mama boma donc akena ke panganga babimisa ile mutu mo na kitaratala gangi liboma ebandi ezala ndenga ou on maîtriser on continue schéma non c'est ka soko meki a obé à liboma na se maîtriser esprit nyoka wana ebandi ko changer ebandi ko mutu ebandi changer ebandi ko mutu et comme sikoyo elongi ya mwasi koto lopele koto yo nzoto mobiba ya mutu. Alors, réalité salami, après si mon Congo, à tchè le boko à gauche, qui tarata les bimé. À tchè à droite, tiboué, peine et bimé, à bani ko peigner ceux qui juste dans mon Congo. Tant à balousi et longi naïe. Tant à balousi ka ke longi, à tali, à bandi koya, à télé binga na bagabi, bo kobangate, à ebisi moi na wana. Alobi, kenbo kende ko préparer pour na voyage. Bo kende ko préparer pour na voyage à 5 ans, oyo to ko sala ngana ye. Na mukili ya mai.
ngana mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo Radio Lokole masolo et pas wapi to kutanaka pona ko solola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende Tata ya Sedeke. Ya to sarablo chaque fois masolo otobetaka awa ezalaka ba histoire vrai oyo bino moko bo pesaka biso. Tobeta pona ko bebisa réputation ya ba famille ya badute pona ko bebisa réputation ya badute plutôt pona ko sunga esika ndeko koyaki yo okoyate esika pende ko longaki yo osala nini olonga obo mesano ya bo ebi yango to balo rappeler yango chaque fois plutôt rappeler ka yango pona ko sunga communauté yaya okoyeba te mutu nini akoyina yo mutakoyina yo kaka pona okendaka Angola mutakoyina yo kaka pona okendaka Afrique du Sud mutakoyina yo kaka pona okendaka vacances na Kinshasa on ne sait pas soki bazuyo te bakoki kozwata bana na yo yango esengeli na yo ya ozala bongo na anti-poison talatina tozongelaka yango chaque fois anti-poison ezali benga biso tokochayo en contact na bandeko o bayi anti-poison pour se procurer na 2 graines na yo ya anti-poison. N'oubliez pas graine moko o lengo garantie à 6 mois na nzoto. Ata batelio poison ya ndenge nini ekozwa ote. Oto lobaki te tolobi. Ozali na Ituri, na Boma, na Bukavu, na Isiro, na Isange, na Katakokombe, na Suède, na Stockholm, ozali na Nigeria, ozali na Sénégal, na France, na Belgique, na États-Unis, partout, tala émission na binu yangoyo et bandi. Lelo na cadre émission oyo toko ya babongo prophète Chiko Chembu. Bobesina koyoka ye, boyoka ba témoignage na ye na audio parce que on a singa to kosa la récapitulation synthèse symbiose tout un chapelet ya épisode o ya sana témoignage na ye to yoka a expliquer biso ezalaka boni pour ça na nzambe apôtre prophète Chiko Chembu mbote na yo mbote papa Pelende au moni plateau à Radio Lokole hein vraiment naza surpris na sepel makasi kitoko makasi voilà na mona ongana musika voilà. Donc, ça sous fiction, il y a un plateau au plateau à Radio Lokole TV. Apôtre prophète Chiko Chembu, to monio na Afrique du Sud, oui au san. Oui, en Afrique du Sud, on a juste ko salam nzambe. Dans les bibelobi, aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Il y avait un monsieur à la na Radio Lokole toujours. Voilà. Merci beaucoup. Je crois Moussa Ezali Kosala donc ce qui a sonné à chaque fois Radio Lokole Ezali a biso moko Ezali a biso nyonso tout mutu mususu akokozela ko ya bien akokoza solution likambu kaka na Radio Lokole Télévision lobi pe yo ovandaka na Suède pour nini te babengisa oke na Australie ovandaka na Tchécoslovaquie pour nini te oya na Congo. Voilà, c'est un peu ça de vous rappeler histoire ya maman oyo asala bongo 5 ans maman mami n'est-ce pas na Kinshasa aza mwana ya soda akumela kuna akoka kozonga soute kasi grâce à Radio Lokole maman wana azonga na Suède asala biso awape azoko yamba biso maman bibi na Suède mbote na yo na Stockholm comprendre kaka de Tolobaki. Voilà. Prophète Chiko yo osalaki kadiam pemba Satana Lucifer pour la bisengo ya mokili. On rappelle que osalaki artiste et comédien 2 minutes que je salue en passant muninga na yo pirio pour la kolinga okoma lokola ba 2 minutes lokola ba ndeko mususu singa kiyo okende ko simba bisimba simba oyo ememaki yo tina se ya mai kuna nzoka na monde se ya mai zalaka mbali bosonga kutana mutu oyo akutana sa mai prophète Chiko zali ako expliquer biso. Alors les autres linga tout ça la symbiose synthèse pour on peut ça témoigner ba épisode de belé lelo na lumbango to linga osala moi synthèse wana expliquer biso vie wana naso ele kaka ndenge nini marubomboka yo. Merci papa Pelende, merci. Na batnos bazolanda biso na tana isengo makasi parce que tout ça la moka na musika par téléphone mais lelo tout ça vraiment na papa ya Sadek azapena awa bomoni donc bomoni ke mbai o ezala awa même yango ezala magasin te tuka anandako awa so ke na magasin so mona Radio Lokole Télévision vraiment bon la mayo c'est très important ezala l'Afrique d'ici
bomela yango, c'est très important. Pour soutien à Radio Lokole. Pour soutien et à Radio Lokole. Voilà. Vraiment, merci. Voilà. Je suis le prophète Chico Chembo. Je suis l'homme de faveur. Pour ceux qui ont benginga, na Samuel pour na mutazo faveur ataba bloka qui est. Problème à ma cas c'est ça na témoignage nanga. Papa Pelé déjà histoire moko chaque fois so inazo betango ma emisu et bimakanga et surtout nazo kanisa ba vie o na lekisa soki yesute peut-être tant funa dans la famille tant sous dans la bateau batino ba kufa parce que nazala quand même prêt na signé que par année na sacrifié au moins 16 personnes. Et 16 personnes voilà balinga banozala sacrifier bakabola qui déjà 8 personnes bakufaka na libanda et 8 personnes na katia famille. Cela veut dire même ma famille élargie tout consort. Mais nzamba Israël a longola ki ngana kati. Réalité ça boy. Na batu mususu o balandinga kaka lelo nazalaki kosala théâtre. Mais zalaki théâtre moko ya quartier. Ba théâtre ya quartier na ba balabala na ba veni tout cela na ba école na ba terrain ils dit vraiment reconnu mais papa nangai de fait papa nanga oyo aza directeur wa botinga mais papa bokolinga azalaki camarade ya sans souci mokili mobimba papa sans souci ne ayi komona ke non ça la théâtre na memayo et pas ya sans souci parce que imaginez sans souci azalaki banda sans souci final lelo combien d'années ya solo mon réumillement kasi alors tant meminga ikuna papa Pelende na bandipe ko jouer théâtre na bandi ko sala théâtre on toujours répéter na Saint-Augustin juste na lemba na kino kuta ba 2 minutes na kuti ba Anita na kuti ba Omega na kuti ba poudre de chasse na kuti ba ba Oscar Moudiaye ba mama Chako ba tebele ba to époque à leloté Batebele. Alors, tant on a commis chef en répétition, ezalaki Oscar Moudiaye. Mais en réalité, c'est ça la répétition, pour jouer même un rôle ya mouké na répétition, papa qui tout à fait difficile. Kakane papa. Kakane répétition. Donc, on va dire que ça va 7 on va 7. Oh le long na wengeza 12. Donc ba mon à côté, ba qui pas côté, ato okoya kout na mupayate pour rejouer. Donc Sony. Maintenant, pour jouer mukolowana, il faut s'amener la 2 minutes à répétition. Oh. Et donc, yo, na prière, il faut prier que 2 minutes, mukolo wana nzamba sungaye, a ta fièvre, a ya répétition. Dans ce nzamba sungi mukolo wana 2 minutes, a ta fièvre, a ya répétition. Ne ba koyo comme mais quand on jouer rôle. C'était comme ça, mukolo moko na répétition, papa moko bengingai. Il y a qui sentinelle wana, a mais comment? Yo na mona ko ya répétition, na mona ko na ni na télévision. Même na jouaka même na spectacle qu'est-ce que ça ne va pas nabi na éviter pourquoi bachaka ngate pour na jouer faut sans souci à la mukolo na répétition to mama Chako bako sans se bana ko coach na répétition par rapport ya intimité na ye na papa na biso dans moi na master na jouer mais ce gazate tout à fait un problème alors papa na ibisi nabi oyebi pourquoi ba ocha na répétition exact parce que yondo mozawana wana loko to na kisité mon ba 2 minutes tu vas nous battre bakisi na lobité que 2 minutes ça muta bakisi parce que ba ko zo ka partir 2 minutes muta bakisi ba chamo na TikTok abi mais la beba ina ndeko na pa na lobité que la muta bakisi selon les informations papa wana nda lobaki na ngaya bi ba 2 minutes tu vas battre bakisi ba Oscar wana ba Anita ba Omega ba poudre de chasse ba kinyo wana ba bakisi po yo poko mako jouer pour sans souci à Tchaouka il faut au Simba. Alors, local on a qui déjà animé na posa wana oyibike oyibisa déjà ba camarade na quartier qui na kenda jouer pas sans souci mais bandeko bandeko dans la mercredi ba voir la peine mercredi illuminé bon na raté donc ezaki lokwa moi ridicule moi je n'ai pas de choix il faut accepter offre ya papa wana na mona ki papa wana on dira linga kingai ya mona ko kende le plus loin que na vie kolanda batu za mabe mutu musoko ko mona papele nena na plateau no anamona ko na musika maintenant on a anamoni confort ce qui naza mutu bilandana ta on a robima na rolobani ande na moni pele ne confort vie à boye salon na ye studio na ye ndaku na ye tout consort na luka pendenge mususu pona koma lokola yo or ta musu yo zua ngoka na nzambe yesu mutasali yo po mukolo bana chaîne ngana zalaka te na éviter chaîne sali combien d'années ou bana na difficulté nini oza wapi pe ko ozo komela ouais mais juste influence wana ba te bele ba vie na bango ebe bandengo na yaya ozolanda ngai
contacter na oyo za na yango oyo nzamba zo pesa yo sepela na yango ce communique que faut oyo nzamba zo pesa za muke mabolongo ba genou est important prier nzamba Israël aux aliboso et loko salami abeni abisinga ibo faut que n'écoute na papa moko mama moko na mokali ko kota ba kimbanteke kuna na kingasa na suka kuna faut que kuta toujours rendez-vous to ke kuta na papa wana na mama wana tant to komi pa mama wana mama na tango moninga abi na moni yo za na étoile ya makasi nzoka diable a utilisé kaka bato baza na étoile diable batana bato eloko Satan a pesa ka mutu ni eloko azoka ke étoile yo za na yango a travailler étoile wana donc ceux qui nzamba sala ki ke yo faut mbongo dans 10 ans ye a opé son mbongo n'est-ce pas s'il y a une année mais au comme na 10 ans wana te o faut mbongo donc ukata vino na mukuse réalité ça na mitanga ebisinga ozana étoile ya makasi ndongo za wana par rapport à toi, non, on a un niveau aussi mayoté. Il faut na mémoire na Brazzaville. Non, ça la santé, mais on a côté makamusus. Na mémoire na Brazzaville. Tant que commis, c'est la maison, il faut qu'on soit transport, qu'on foute la transport, qu'on foute la papa wana. J'en veux pas le choix. Na ke na yibili pute ya maman na ya super wax dans l'époque. To teki yango ne et permettre ki na foute transport pour que na Brazzaville et pas ya nganga wana juste na Mongali. Tant que commis na Brazzaville et pas ya nganga wana Mobali, tant que tali ngabi Chiko yo zana étoile makasi ngai moyena simba yo izate alobi nanga même langage oyo papa wana maman na lobaki nanga oyo yepe alobi nanga même langage abi photo kende mena na Dolizi et sika ya grand maître na biso oyo apesa biso oyo asala ka biso po yo zana niveau likolo makasi to ju transport to ke Dolizi ali moka ba province ya Brazzaville tant to komi na Dolizi maman na tango moninga abi ozana étoile mena étoile na yo oyo il faut activer mais il pas y a grand maître et là on dit no sala somba 7 mak so ba mak ya mboka somba deso so mboka okoyana yango mais kosenga il faut ça la gêne nzoka même dans le domaine négatif ça la rappelle gêne c'est pour cela Bible lobi que il y a des demandes au babi ma rappelle la gêne et prière maintenant gêne oyo il y a bisotant tout ça qui dans le monde de ténèbres et ça gêne il y a besoin de quatre gêne mais ça la invocation besoin invoquer Satan parce que ça sacrifice donc gêne qui fait dit sacrifice moko songolo même il y a un chrétien à quoi bana kolia ka fufute lundi aller fufu mardi aller fufu tia silisi semaine à la journée moko te ou à consacrer de panzambe c'est quand faux chrétien donc na moi il faut dans la journée moko abimakate aliakate amenakama itata journée na ye ou ya pesa mo panzambe alors en réalité salami to so ba makiwana na balalisa nganzala 3 jours na bela nganzala parce que na mona ke seka na sambelité na mona ke seka lomo ke salama kité après 3 jours babi awa suke photo ke na mettre ke na Pont Noire na océan kuna esika ke nokuta na grand maître na grand maîtresse na biso to zuba biloko wana to komi papa tango to komi mama wana lati bilamba na ya bonganga abandi koyemba nzembo wana ti lelo za na mutu ayembi tanga bandi koyemba na moni maye ningani esali mouvement lokola mbongi océan tango ningani na moni nyoka bimi mutu moko bimi na nyoka moko bimi tango nyoka wane bimi na mutu ya nyoka na moni ebandi ko changer omoni nyoka to moni mai forme ya nyoka penza no mai no ningani après nyoka bimi ya munene sous forme ya nguma penza tango bimi si mutu nango na bangi tona ngina banga esenga biso ko bango zodi boma parce que na monde a ténèbres za ndenge wana soki omoni entre parenthèses soki take panganga tango babimisaka elongi ya mutu na kitaratala ezaka na deux choix soit ndenge omoni elongi ya mutu na kitaratala ou on se maîtriser ndo mo batebe babela mama boma donc akena ke panganga babimisa ile mutu mona kitaratala gangi liboma ebandi ezala ndenge ou on maîtriser on continue schéma na c'est la soko meki a obea liboma na se maîtriser esprit nyoka wana ebandi ko changer ebandi ko mutu bando changer bando koma mutu et comme sikoyo elongi ya mwasi koto lo pele koto yo nzoto mobiba ya mutu alors réalité salami apesi mon Congo a tchelo boko ne à gauche qui tarata libime a tche à droite boye peine ebimi abani ko peigner sur juste dans mon Congo tango balusi elongi na ye tango balusi ka elongi atali abandi koya atele binga na bagabi ko banga te ayebisi mwana nganga wana alobi Kenbo kende ko préparer pour na voyage
Oh. Bokende ko préparer pour na voyage à 5 ans. Oyo to ko sala ngana ye na mokili ya mai. Parce que il faut azala initier na mai. Wana sika sko makambu et banaki passe na ko comme la grand maître yango. Voilà. Après tozongi 3 jours après tozongi maman na yembi même nzembo azui basoso wana. Azui soso 4e mutu. Yango faut muta sala attention OK place mo basengi o maki. OK place basengi soso mboka faites attention. Abwaki yango na mai, abwaki soso maki wana, abwaki yani bala comme na 4e. Maman sirène wana se présenter. Abani ko atanga cheka ka loboko na yeboye. Ngai pe na zulo ko na droite na tie na katama. Ndeka na kota ka loko na katama directement na se retrouver na se ya mai na monde ba sirène na kuti na ke se retrouver na chambre moko za ki confort. Ah bon? Propre na fan na bani kota la. Dans ça wapi. Tant na mituri na sa mutema nde na moni porte fongwami. Na moni mutu moko ayelinga ma papa, ayelinga bilambo balalelaka abi awa ozana monde ya ba sirène, ozana monde ya mai. Awa sikuzali sika oyo ozala initié pona makambo oyo yo oyaki ko luka. Wana mama tikali. Wana mama ona tikali batnoso batika na se retrouver sko ngamoko. Na se retrouver sko ngamoko sans papa, sans maman, sans muto yebi, bilonga sika bato sika. Maintenant quand on parle les sirènes voilà, basa na c'est ya mai basa basi normal, batu normal. OK. Voilà, ne esika oyo na kende ko mona musicien moko. Oyo asala ki pe concert mais bakufa ki na concert wana. Voilà. On m'a envoyé bandi sika. Bakufa Mike Kanaba bon ba toi. Inde balobaka. Bon, na cité de Kombote. Te fali pa bon ba to na ebité si yo mona o wapi. Bon. Mission wapi ya mukilto nzambe era ngo. O eza pembe na pembe bandeko. O mona kanani. Na kende ko mona musicien moko papa pelene musicien wana za nzambe te. Ada musicien chrétien te. Ada musicien chrétien te, ada misto benga musicien profane. Mais réalité et ça la mi na mona ka ekuna. Ba lobby na yango ba singa lobby awa siko initiation na yo ebandi. Babi maintenant avant initiation na yo ebanda, il faut que ne ko lakisa yo ndenge nini bato yo mona kana sena na mokili na bino, ndenge nini bato kangaka bango, ndenge ni salaka ke babota te, ndenge ni salaka ke bazwa vie ya malamu te. Bimi to bando tambola. Nde ba ko lakisanga le pango moko bon, je ne sais pas en Afrique d'ici on a tamboli pensate na zu le ko na Kinshasa le pango le ko la fikini ya ki bunene makasi le ko la fikini mais on ba conteneur na ba conteneur na kati ba conteneur on a chaque conteneur na liboso na na papier ba komi stérilité ko to soit komi marque de chance ba fongoli ya oya stérilité tant ba fongo na oya stérilité donc on ka ba papier mouchoir. Voilà, na monika ba papier mouchoir ebelé mais na kati ba papier mouchoir na chaque papier na ba kombo ya ba koma na tuni papa mouchoir pourquoi ils pas papier mouchoir au moins ceux qui moi na mwasi na mwana mobali baké na hôtel ba sangisi nzoto na bango mingi za na ba itiza kaka ba lingette ba papier mouchoir tant ba ko utiliser papier mouchoir wana ba ko papier mouchoir wana soit ba ko boka yango na ba cantine za na kata ba hôtel to musu ba boka yango na balabala tout consort mais na biso to banda ko tinda batu na biso ba yaka na ba hôtel bazuba papier wana nde bayaka na yango awa na monde ya mai nde zali moka ba raison ya mwasi po abota te ezali moka ba raison monaka mwasi ana prendre ko bota maintenant ba ko sala ba ko cha indice stérilité indice zani indice zali mona mwasi azobota te mais ba présenter indice moko exemple myome. Alors moi ça lobani na obota te pona mion parce que docteur abonaki mion. Alors abandolande la mion moi nzo ke za makama mion mité zali indiso bache. Azobota te pona na prendre ba trompe. Azobota te po ba opéra qui est sorti kyste ba biloko ya ba sur le pextra ba ba bota ba opéra ye aza conséquent eloko moko. Nzoka eloko wana diable a présenté yango na nzoto mwasi. Pour moi si abota te pour moi ça monake ndenge na obota te pour ba opéranga pour na prendre mion pour na likamoko songolo et puis ezoya na makama ba règle no moni conséquence ya basi belé ba obota te et non pour papa musu papa na bango te muta a lokier to maman na bango te muta lokier mais ba papier mouchoir o ya utiliser ba buaka yango magicien moko ya ka lokotaka yango nde akenda na yango na ndaku ya bonganga okomona mosa na prendre ba règle les autres ekata na kala exactement sur ma famille te a utiliser papier mouchoir soit mobali soit mwasi babwaka papier wana bonganga moko a utiliser yango pe a compliquer alongo na nga wana aye na nga esika mosusu atalisi ngai akopa komi chance ba conteneur juste ka adomoni awa
tozosuka no ah poto zonga parce que faut kende pour il faut banda formation mais formation na yo wana eza formation oyo e ko sala ki o bala mwasi pour vivre bien dans le monde na biso il faut bala na mwasi ayena nga esika moko na ba container ta na moni ba container wana papa na moni ba komi chasse da tuni ni na bi awa eza pe moko ka ya ba biloko o tuzo utiliser lokola ba papier mouchoir na fongo la bi a yali sika to compliquera ba via ba okomona muto ba deko kola avec chansard ba mdo simba bien mais à un moment donné mi bali balinga kete basi balinga ka été mbongo et comme difficile soit coûter alina soit 1 franc il faut alina comme on a deux il faut un wane longwa pour ka ça la na un wane ba bengi ngo blocage financier eza ba chance ya batu oyo to kangi au moins oui to zongi papa siko makambe bani tango to zongi to vandi 2 jours après, na moni sikoyo mama o na mona ka sirène wana o na mona ka na mai aye na ba serviteur servante na ye avant continuer azalaki jeune fille mama mundele mutu aza na aza pembe aza mama ye aza mama mais ya mundeli OK maintenant côté na ye oyo azalaki na makolote voilà côté no na makolote mais koto yo nzoto ya mutu suki normal makamuno soto OK voilà abande ko tamboler juste na chaise OK aye avant abi monsieur awa obani initiation na yo maintenant il faut balana na princesse Eliana place ce qu'on a gagné ko bala sirène yango wana abi awa il faut balana na princesse Eliana maintenant avant balana na princesse Eliana ezo senga na yo il faut la présenter awa nazo sangisa ba épisode nyonso to na beta so lisolo mobimba pala moko il faut oser la présenter et pas y a maître Lucifer parce que abenga comme Lucifer il faut abenga qui maître lumière ange maître lumière il faut la OK n'est pas y a maître Lucifer promesate ba ilinga bilamba la lati faut qui lendemain nango na lati ba ilinga il faut pas monter là qui a cuir pantalon moko là qui a lin ya bien na jaquette moko là qui très propre ya cuir na babela tinga na chaînette moko tant on a commis na entrée à manifestation parce que dia Lucifer azalakana chaque année azalakana 3 réunions oyo asala ils a gouvernement moko ça organisé OK na année moko na 3 réunions na réunion ça pour l'Afrique réunion yo sala manana pour tous les continents pour tous les continents maintenant ba demo ba ndoki ba tous ba genda ko pesa rapport ya de réunion ya rapport o ba kena couper ça Lucifer maintenant ba profiter qui na réunion on a pas présenter nga pour na zone na ba la princesse Eliana OK OK maintenant tant que commis juste na liboso na moni nzungu moko ya munene nzungu pena munene mezo toka na makila ezo toka makila yango ezo toka penza tant na commis ba lobi longola mapapa na yo na longola mapapa na koti avant na kota ba episinga lobi il faut mela makila o ba toki yango batoki makila wana bapesi ngai tant bapesi ngai mela yo omoni ke o makila oyo makila pende zo toka ko batoki yango esinga mela o kota kuna bongo te avo kota faut mela makila ne tant bapesi ngai mo na meli makila wana yo mela ba plan papa eza ba di bosote na mela makila ya batu na yebite nombre donc nzoto yo chance ta na yambaki Yesu elo ta na yambi Yesu le prophète mela ba plan na mela makila ya batu chance ta na yambi Yesu na yebiki de raison fêté parce que comment déjà makila ya Yesu est remplaça nyonso wana réalité salam ta na mela makila ta na lengi na kota senga loka na papa na longoli ma papa tango na koti bazui makolo na ngai na tout le pourquoi vous makolo ba senga bita ndenge koti aifa prentino et etikala c'est pour cela au mona mutu nyonso na kati ya vie na ye oyo akena na ndako nganga tambala moko ayebaki ezala bongola mutema soki na leka na délivrance te vie na ye za na se ya contrôle ezala ba papa na bino yango moni ba famille ba chef coutumier ba to ba botami na ba chef coutumier o papa na bango na azaki chef coutumier ya nganga ba vie ba génération na bango da ba génération moko bitumba papa ezaka génération moko ezaka très compliqué pourquoi parce que à kota les ana kwa nganga tango koti na ndako nganga ozala nani yeba ki ozana se ya contrôle ba vie ya batebele be ba ndenge wana batebe azola nanga tango suya amituna na sale logote pour ni vie nanga be papa na bino tango susu yebuta kota na ndako nganga atika après tina e ekolanda génération tango su mama na yo tango su pe yo moko okota na ndako nganga po luka kobota okota na ndako nganga po na succès lokolanda na kende kuna po na succès et ça là que génération mobimba ezaki na problème chance Yesu Masia a benganga tango na koti
nafandi ye Lucifer na se présenter kité mutu na mutu na kopo na ya makila bazo mela zo seka ba présenter ngawana ba bino voilà fiancé ya princesse Eliane na mutu asika pona biso te ko profiter to la kisaye mettre lumière na moment on est quoi dans moni DGA va se présenter ba ki mwindu milai loka ba deux poteaux comme ça ba kiti pou ba nyonso ba telemi mère suprême nanga mère supérieure nanga lève-toi na telemi on a telemi après quelques secondes tout le monde lumière et mon que s'est présenté il y a moi faut que ba na ba tout le monde à l'autre ndo tamoni bogar moko bo lumière a ebc na ye ko zo etanga wala mokalobi na l'autre Yesu non Yesu azala na ba lolenge na ye Yesu zana ba lolenge so tani na Jean au monde na lolenge ya Yesu mais ke ba to mo mutu mo maman mo kaibisa papa na loti Yesu penza ye na tune na bien lumière kitoko abotambo na ba tu Yesu penza ye bisinga boza bo sali na sa mutana bimawa maman bozo begi na monde ba sirène na yebité parce que Lucifer aza ange de lumière aza bogar moko somo aza kitoko ko sa ba vantité ne bonenge bato ya témoin de Jéhovah n'enga ba desina rien ma sekizaka je ne sais pas ce que ba desanga wa pia ils ont ba sala bobo pour na relaxa que Satan na mutu mabe ne ba chena ma seké mazakana na ma sécurité azakana ma sécurité parce que kobo sanate il fit ange d'adoration oui voilà alors tango apparaître ba nous ba betima beaucoup biso to betima beaucoup ala to vandi pas vandi tango afandi René bandi. Omoni eboy. Na moni eboy en face. Aza mundele to mutu mwindu. Non. Couleur ni. Ya za pembe penza za mundele za pena pemba za li. Donc nazo ba nazo mona image na ye. Voilà, na za penza donc na ebité comment na we ko ba mundele très clair ya ko sakandi pas place ya zali au moment moi ndenge ba torche zo betanga na miso. So ko total au monde ba torche zo betayo. Donc ça lumière makasi. Voilà. Alors réunion mutu na mutu abandi ko pesa rapport na ye ne place d'engene comme na démon Zaïre a comme na biso ya comme ya le comme Congo Zaïre un démon ndo moni démon wana comme na réalité démon les années démon na réalité ya haine ils allaient mon comme makambu o ezaka na kati ya ba congolais sur 100% ba congolais tam so mona 97% ba na même esprit voilà voilà ils a démon ya haine démon Zaïre démon na rôle les années on a facilité ce qu'a continué à il y a trahir moninga. OK. Il y a trahir moninga. On a facilité, il y a détruire. Il y a un congolais, Zaïrois soit a facilité à détruire moninga na facilité. Et ça y est, ça esprit, il y a pas le monde côté même dans mboka na biso Congo. Na en Afrique d'ici là, entre parenthèses. Dans mon Afrique d'ici neza. Mais ba konzi ya biso na yo ka pare batana mapangu ah ba ka so mapangu pourquoi na comprendre pourquoi parce que ba mapangu bazo mona ke non mboko eza kitoko mais les mêmes ah eza na ministre ah eza na ba député ah eza na boy ba ko sala ngope kuna na mboka na biso mais pourquoi ba sala na mboka na biso parce que batana animer l'esprit ya démon Zaïre ko bana na ba président ko bana na ba ministre kitana mutu nyonso tout eza esprit na ba pasteur. OK mikolo ku de comme le système bon na Congo mona na on n'a pas pasteur Kasonga Kasonga pesi batumbongo c'est le prophète Kasonga Moïse Kasonga voilà alors ça la rende alors pesi batumbongo il na plateau ba bengi la téléphone ah tu ko babo ce que yo au quand on dirait que ba bengi ya solo ya aroyela yo ya na mystique Kasonga ebi ngai akokate ayebi donc na lo ba ayebi Moïse motela yo Moïse tika ya na lo ba vérité Moïse tika na lo ba vérité donc qu'est-ce que Moïse faisait ba benga mama kiona akopesa batumbongo azu téléphone na it bo benga na numéro tel na sakola ce que bato bazo benga Moïse eza bato nzambe te eza bato te ya muntu nyonso ya bato na ba benga eza agence ya makiona o ya pesa bango ba mbongo OK akobenga ye na za place tel ya bandolo ba yokutu ndongo za no mona bato ngomi ba suki liso to mona ka kati téléphone pa ce que bato bazo landa lokola balinga biso bato ba vrai te ba ko sepela na Moïse. Moïse a sakola na plateau makasi a sakola a sakola ba yo kanisa nzambe nzoke za nzambe te ya pe satana te est-ce que vous comprenez eza ni nzambe eza ni satana eza stratégie na ye pozo la mort pour batu balinga ka prophétie obengi a sakola otinelo $1000 obengi po oyeba tango ko benga ye en dehors ya émission abanda ko sakola
avant bana ko sakola zo tina na mbongo mais ça comme tu as une émission à sakoli mais ça comme avant après émission à sakola te parce qu'il y a bi makamno ta ko se mbongo tu vois donc c'est ça Moïse alors ils ont esprit à ko escroquer bana nzambe ils ont esprit à Zaïre Moïse Kasson je parle de Moïse Kasson vous voyez alors quand ces choses là se fait ils ont biloko ya mabe ko sala alors et ça na ma dit quoi tant na moni ba présenter na demo Zaïre nel presque comme on a musicien wana na soukana yango ba ko présenter nga sikoyo babi tout ça fait awana mobali ya princesse Eliana ou azolinga bala to lingaki papa omona ye romona ye tanga telemisinga na ye esika zalaki atenga lobuko na gauche na vandi wana na moni atiebo tanga atiebo ayo verre de coupe ya makila et se présenter a pesinga lisusu parce que utina maboko le côté utina yebite tangu na zui yango na meli yango tangu na meli malamoko na senti na kati na nga esprit ya bomoto eza esute elongwe na comme le rôle à m'enfou aye abeti na tolo na nga awa tanga atelo boko boye alongoli caché ya aigle bimi abeti yo aigle caché aigle na caché moko aigle elongwa na délivrance caché aigle bimi tango caché aigle bimi alobi sikoyo komi moko na biso nde komona mutu nyonso asalelaka aigle même na l'église même na ba musicien azalaka fort pourquoi pour aigle bazwaka yango te et pas ya n'importe quel mutu mawa mingi poza na bato muso mona ayebi na ni signification ya ba tatouage parce que bato beter ba tatouage akika pa mutu apesi mbongo akomi ba tatouage ya komi na mais na komi wana na monde spirituel eza na signification na ngo esprit wana oh ya tatouage ya fleur wana obeti bana ko utiliser yo. Ah bon? Oui, parce que tatouage bakenda kanango bakenda ko zwa yango na objectif mo ke panganga. Ya mbo tatouage ya mbo zali, tatouage ya basi zali, ya succès zali, ya makamno zali. Maintenant ba jeune belo mo na jeune fille azui tatouage a na simana a komi kombo. Na mabele na ya komi, na mupende na komi. Batu musubo koma ko kuma a 7 étoiles. Donc mutu nyonso azana tatouage, azana se ya contrôle ya esprit ya tatouage wana. Ezala ya yebite. Voilà. Attends ba betinga wana ba bisikoyo oyaki pona makama théâtre. Yo okokende suko sala théâtre te. Okomi donateur. Si malano wana okomi donateur. Kasha aigle mutu abeterango kadia mpemba ye moko. Voilà. Mutu nyonso sala esprit ya aigle makambu ya aigle donc ye aza mutu akadia mpemba mais église moko songo na gisasa wana bata aigle munene liboso église na bango wana pe bakadia mpemba et puis musicien o akenda nze akenda succès olobaki a musicien wana aboma batu na stade entre parenthèses au mona ka ba série wana oui wana bimara na muté ba série wana na est-ce que musicien wana yebi ke oyebiye tilelo oui ayebi ke na yebiye oh ayebi ke na yebi ayebi shiki shiko abenga kaope we oh aobenga ngate ponga to da mungambo moko te ngana komanda na ngambo ya Jésus ayebi ke oyebiye ayebi ngana yebi pa yebi ngato yeba ni en face comme ça ayebi ke ngana yebi et puis to yeba ni boné to yeba ni na onde to yeba ni na ye na benga mission o sona na ye bof benga ye malgré la tangi comme butute nazolo bela aigle nazolo bela niama voilà église wana na yebi to église mais pour la ngana yebi ke église non so bazo utiliser aigle bazwa kayango to quartier to église to musicien to pasteur bazwa kayango et pas ina ye moko c'est pour cela on a église ba destinaka aigle bazana ba ndimoko fidèle mais tout le monde a Shekinat côté ya papa moi inji l'église moko Shekinat za la wana ba on peut dans aigle entre parenthèses vous continuer papa moko so de rara solo papa moko mwana na malade akende akata muto aigle wana ba série moko wana ngana kisasa ngana informé donc c'est que sur le bando l'écran na on téléphone à la paix aigle za la wana na cha ngokate kota ma inji l'église comme na éviter na mona Shekinat tabernacle voilà mona Shekinat na mona Shekinat mais na cha kate ce qui ba komba la aigle dernièrement pasteur na bango to kabela il faut mo jipo andimina. Ok. Non, yo ne me te pèse information parce que la. Ngapé na mona na réseaux sociaux. Ngapé so na legi so na zone Kinshasa. Tant na rolega na rotala. Voilà. Alors réalité zo salama. Tant ba betinga na ba besinga bi sukoyo okomi moko na biso. Aigle oyo yo okukende suko sala théâtre te. Okomi donateur. Yango na pekisi na mutu o adana
azana tatouage faluke lungia nzambe Okay. nde après wana na yeko ba cérémonie esili tant cérémonie esili na kangelo moli se faire bisanga ange de lumière abisinga bu alobi chiko mutu moko te oya botama na nzoto ya mwasi na mobali akoza na pouvoir ya kosimba yo pendant ko garder alliance na ngai parce que mabele oyo ils ont un pouvoir na ngai. Oh, voilà. Et s'il n'a que après des jours tu as ça la mariage. Tu as ça la mariage et s'il maintenant na bandi initiation na ngai ya ba couple na kokisa 5 ans na ngai. Après 5 ans na ngai et s'il nde na yeko bima na mokili. Nde na yeko sala bureau na ngai côté ya Salongo. Na gina immeuble wana na osala bureau pour na koyamba bato. Maintenant objectif mene komini. Objectif est comme ngai il faut ba ko bima na ngai na sima. Ngai pena ko bima na mibali na sima. Ça dit qu'il y a commis nazo jouer des rôles. Nazo jouer rôle côté musu naza mwasi, côté musu naza mobile. donc ngo ba ke bato ba sala ba aigle ba sala ndingo wana. Mikolo ba benga bango ba deux fois Double sim. C'est qui double sim. Donc bato ba sala ba aigle ba sala double sim. Bon, je dis pas bato ba kana ba aigle ba double sim na lobi penza bongo te mais wana yonde na lobi ngai. OK. Ngai. Parce que ils ont montré na aigle na pouvoir ya yemoko et moko ya makambo ko pesa yo papa mutoto sela aigle ko na succès moko lokola nanyo nazo ba mutoto lo bati pasteur to musicien continue donc ako na succès moko za ce qui a koufi donc succès ne eko katana na absence na ye donc pendant qu'ils ont envie ceux qui aillent pas y sauter qui abandonnent makambo à zéro pendant qu'ils ont envie vie na ye a ozalaka top tu vois il y a un monde même na Kinshasa même na RDC ils ont un musicien mon côté de ceux qui au côté na domaine na aiglete ils ont difficile donc yeba o lekaite ne c'est impossible masana o lekaite c'est impossible dans toujours na top alors réalité de ça la bongo tant on a zone babis faut comme maintenant 2 fois na bana ba mando limana nga na mana batu nde place na ko zone musicien moko plutôt mutu moko théâtre atika pe théâtre atika théâtre mais comment ming plus ba publicité ma belé atika théâtre nde ya ki suko pa na ngai juste na Salongo wana pour na bimane na pese makambo pour lo akoma célèbre alors bato ebele oyo bazo bimana basi bazo bimana mibali mobali na mobali mwasi na mwasi eza abomination déjà tant ozo bimana mundinga no mobali yeba déjà yo ozo sala plisu muté mais ozo sala oyo eza abomination parce qu'il y a différents péchés na abomination o eza abomination eza lisu moko eza grave o eza vers l'ufelo alors mutu nyonso oyebi ki o se retrouver déjà na makambo wana papa imagine que ça na bato na kisité mais ni comme ça pédé yemoko ani comme ça pédé pour na sentiment moko oui ça ça pédé bon ana kisité na logoté chance que tout le long et comme ça ko bimina mobile ozuma kambo et puis même na ba pasteur et na limité wana il y a 2 pasteurs au tilelo ba pasteur mais ba comme basi et pas ya mibale mususu ba pasteur limité côté linois to bandi première à partir wana so kenda première côté Begonias église dans la Rwanda na bandi na bien première qui première église héritage du père au fils non dans le bon tout le comprend héritage au père au fils on a touché mal mort déjà la tanga mutu to lo bara na lobi que na première ri wana il y a un pasteur ou aza mwasi mais bandimi na ye ba yebi que aza mobali ayemba na épée non na lobi pasteur ayemba rapé et wana ko bakisa makamu susu OK na lobi pasteur OK est-ce que bokomi c'est que voilà donc réalité do salama mutu wana peut-être ayaki na bima na ye pour lelo akoma célèbre et malgré na nazareso makambo wana te na chance na koma na Yesu mais a développer yango mutu nini wa simbana c'est un homme de théâtre avant ça théâtre atika oui à quoi publicité bon ça sur théâtre à comment le gars TikTok comme ça sur un groupe moro théâtral fixité maintenant et l'autre réseau ça là ils allaient parce que ça fisto ça non ouais ça va théâtre mais ça aide à tika théâtre comment va publicité y était non n'atteint comme ça été ah OK voilà mais j'ai donné seulement les indices comme ça mbotenayo bon plutôt ça na lobby na hôtel merci alors il y a tika makambo là mais il est comme ça alors quand mutu à côté déjà dans domaine il y a
il y a qui pédé à côté na domaine il y a qui lesbienne ayeba ki nzela na ye na lola ezate soki abongoli mutema avanté maintenant et dans qui sous na pouvoir musu ba yi couper sa biso pouvoir ba couper sa biso ba couper sanga ba bi na deuxième pouvoir ezandeni yo banoki na cimetière wana tozali na ba gens na biso ngamo pe mu confondre na pe okende kuna so na comme na cimetière réalité ni kosalama moi si nyoso akoya na kata cimetière oya koza na règle so kaka moso za na règle côté na cimetière yango na ko interdit même na poto même na Afrique d'ici même na Afrique quasi partout so koza na règle okoki kokende na cimetière te OK voilà donc tant kaka koza na règle au côté cimetière nde eza conséquence ya basi ebele ko bota ba complication il y a maladie ba complication même il y a ba étoile parce que makila o maranita moi so nzamba tiaka ba atia bango ezali chance na bango ezali ki bo moi na bango ya mona ka ezana tamoko soki moi si makile bimi soutenir koloba même akambo libala pona et sili voilà alors tamu yoko kende kuna bisto ko récupérer makila wana to ko récupérer yango to compliquer génération na yo yango buto azobota tayeba atala la vie na bo mwana na ye so ko to be bakanzani papa pelende que soki abane ko régler après une année à mon règle ce qu'on a dans le bibo ah te ils ont ngate non au cause à la OKI na cimetière le temps sous na 2010 mais action voilà et ko sala melon na 2025 et ko sala melon na 2022 23 24 donc ezwaka temps pour ebungisa yo image wana voilà donc conséquence c'est que avant tout dans cimetière ko compliqué parce que surtout oyo bazala qui na problème ya azana règle mais ayi na cimetière ça c'est un deux uzana règle moké na morgue OK oyo moi si uzana règle mais OK na morgue maintenant moi so azana règle qui na morgue quoi na cimetière qui na morgue tanga ko ya après règle ne ko sila tanga ko ya ko bimana mobali wana directement ba chance na ye e ko sila conséquence lelo batumi kozomona zaki na mbongo mais mbongo eza esute abimana mwasi oyo akendaka na mwasi wana zaki na règle akendaki na règle wana na cimetière to na mort après règle wana tango yeko bimana ye to zui étoile mbala moko ya mwana mobali wana ba mibali ebelo zomona lelo wawa chance ezate azat même na poto aux États-Unis mukande za nakate vie na ye compliqué vie na eza compliqué pourquoi parce que accoucher na moi si moko moi ça na règle et moi ça pendant la règle moi souvent moi ça kenaki na cimetière kenaki na mort ya ko bimana moi souvent après et ba étoile na ya mutu wana est commis partagé et pour na ko chiter tozaki na mission mususu oyo Lucifer appelle ça kingai Lucifer appelle ça kingai mission moko zaki mission moko très sérieux a on a kobenda matoyi pour na batunyo surtout makambo na solo bangana na rasu kuna te mais soko se retrouver na makambo ya Yesu pe Luka délivrance na oza libre ko Luka délivrance dans n'importe quel pasteur au mutema na yo sepeli ce n'est pas dire que faut benga kanga te o benga kanga te so o moni ko na pasteur no moko akolandela yo okobenga ye busambeli nzambe so moni que prophète chiko c'est pas un péché alors moka ba mission oyo apesa kingai ezalaki mission moko que il faut toyebanako s'il sakabatu na kata ba église ah bon voilà ba pasteur ba bandoya ah on a ça sérieux tant que tu chité ah ba pasteur ba bandoya ti lelo ba pasteur na bazali mais au monde ba pasteur ko talaka ate ya kamena mouchoir ya ilamba c'est-à-dire mouchoir et lamba c'est-à-dire que ba oula ça la ba pepe mouchoir mais aussi la mouchoir ya elamba voilà ça rend soumé par ça rend soumé voilà so mona tona lipeka so mona soumé na yo ba esui wana eza be soumé moko naturalité ba otala yo voilà ba otala yo ba pasolo ba voilà ba soumé wana eza ba soumé moko naturalité ba bana ko ko zonga pa na biso vie esopio moni esopio bana ko ya ko zongo e pa na biso tanga ko ya ko zwa yango tangu yazo pangusela ngo elungi ezo attirer bana basi ezo attirer batu verrier ata balobi a senté ata balobi a sali boy et puis l'église wana ezalaka plein et au komona na l'église wana ceux qui pasteur wana zo mouchoir na do chaboy batu bosani bazokuya na église wana au komona ezala ba délivrance moko mystique tu vois au komona nyoka bimina lokola mutu au komona mbisa bimina libuma mutu au komona parce que na njoto normal boye ceux qui mukomsusu
nazaki na zamba avant na ya awa na sekisa ba bato muke na zamba na mangengenge nazoki ndako oh na santi na lisapi na nga oyo pasi mukusa na tala bo chomboki la kotinga oh na liboko imagine chomboki la kotinga na lala ke na butu wala na tongo nango directement na longoli yango na bi kotenga na retraite na longoli yango siko imagine chomboki le koti mutu ezangisi mutu mal à l'aise et comme si mutu mal à l'aise siko mbisi avant na libuba mutu na ebisio nyoka avant libanki eloko moko boye songo to mbisi to mulangi donc directement et ça va magie auto banaye ko pesa bato na époque wana déjà bato banaye ko zo biloko wana et pas na bisolo bandimi o bazo sambela na église wana ba kozala bleu ya mibale ba étoile na bango mona bano bano sambela église na ville chanzaka te et je n'étais pourquoi et non pour sambela aucun na église mais étoile na bino ça partager ya monte ça la église wana et vivre c'est pour cela na longole moto na église te mais il faut luka nzamba solo nzambe akosala ke bola munaye et zana mosali et plus que au bar l'église to simba na luka wana moto na moko est-ce que na monde wata ngosala ki wana e bana ça peut possible que no abi yo pasteur songolo okolekisa mwasi na yo avant lekisa mwasi na yo il faut balosala e ba eloge okumisa e pour lekisa c'est vrai bon kolekisa mwasi et ça tu n'es pas un musicien moko na biso na Congo ye abo on a peu kolekisa basi mais avant ça ba on eloge te et ça wana ezo dépendre na donc musicien alors que ça va il peut alors bon il y a un musicien basi ba kufi ok est-ce que beaucoup mi voilà basi ba kufi mtano bon bango mais bana ko ça bango eloge te d'avance basi na basi na bana ko yeba na pété ok ça ka juste contrat maintenant yo pasteur ko ça la mwasi na ba eloge et ça bon pour na trouver ça sérieux pesaté parce que moi si déjà mon sala nzambe il faut azala obtenir c'est-à-dire qu'azala pas tout à fait visible au moins que yemoko moi ça dans la paix servante de Dieu qui na grâce na yemoko albimi mais tant que soit wana babenga ngwa adoration tant que soit adorer déjà mutu yango mo za ndenge moko na nzambe asengaki Abraham Isaac parce que nzambe mona déjà que Abraham wana ozo Isaac wana Abraham azo adoré mingi alingende ko linge mingi nzamba azo akaka batu ya bongo mais pour na ka ya pasteur otuni na yebite eloko nini o isalama ki mwasi na ye akufa mais selon ba histoire de toyebi balobi ke ba opération tout comme mais na yebite mwasi wana akufa ki na nzambe liwa nzambe opération azaki sacrifié je ne sais pas. Bon, on va citer Sikaboué, prophète Chico, Yoba Kambuto, Lobi, oh, il y a Makamboua, Kalaka, la monde wana. Ozoa délivrance ndengenini, et c'est jour nini, et bandaka ndengenini, qui t'a délivré? Voilà, ngai nazoa délivrance, na maboko ya prophète Michel Kanyonga ki ngasi tia. Akenda Azali, Azaza na Kishasa. Mbote na prophète Michel. Mbote mon père. Mbote voilà, yemuto apesa na délivrance. Délivrance na nazoa ndengenini. Nazalaki na mission moko ya kokende kolala na cimetière pendant 14 jours. Likambo na loba ngote bato bayo kanga sikoyo nazokende na mission wana ngana tatouage nanga na tibilo ngana mukomene funa kende pendant 14 jours kolala na cimetière bato bafani na kingasani bayebi cimetière wana ko benga mutu kuti na ve côté ya mukali na kata kingasana na suka to nazokende et arrivé que na okaki molili makasi na kwei tango na kwei nga na se retrouver na kati église oh voilà tango na kwei le molili wa ta rappel crier pas monsieur moko to na concert molili ba pas ngwa kwea non tango molili wana cela veut dire kazo benga ba ange à ténèbres oui azo benga ba ange à ténèbres pour ba oui ba ya ko mais même musicien moko na quit pe ba kufa na quit comme ça mission na salaka na wana abomaka batu sirimo na kikwit ganga molili ba dragon batu ba santa pena ke batu ba okanga bango ko na kingo bazo buma bango voilà alors tant on a kwei na santa malaise na on senti malaise donc le quoi molili tant on a kwei ndé na se retrouva na église et pas prophète Michel OK voilà na se retrouver une église et pas prophète Michel Kanyonga ki ngastia grand prêtre père na biso voilà tant on a kwei la muki boue na se retrouver batu ba tourenga ba ça na délivrance parce que na kati nanga ba démon ndé ba bandaki déjà koloba voilà na kati nanga ba démon ba zo loba ba démon ba zo bandé na fongoli miso ba singa lobi to zwa ki na balabala batu ba yaki na yo l'église awa po au pikaki Christ ne to bandé ko sambela to comprendre que ça maladité et ça
ba démon bandi ko se manifester nde à partir ya wana nde nayaki koyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi ndo moni na tikala maintenant na domaine de délivrance mais au côté mozindo te aigle tatouage longwa ningi longwa aigle wa tatouage à aigle longwa na délivrance bataki yo moto longwa te elimwa penza elimwa tango elonga na délivrance parce que na parmi ba esprit oyo ebima na ndoto na kobosa na te eza na esprit ya Zaïre eza pe na mobutu ti lelo ba invoka kai il y a un esprit voilà mobutu ti lelo ba invoka kai je dis pas papa c'est mais non obi tous les bateaux baza ba président ba grand musicien ba bateau net ba Michael Jackson il y a un esprit non baza ba esprit même à Lumumba il y a na domaine physique il y a Lumumba physique domaine spirituel dans Lumumba spirituel voilà même au bout physique azali au bout spirituel il passe à maintenant cette au bout spirituel wana abima pe na nzoto na ngai parce que na bana ko porter 167 démons oyo e bana ko za na nzoto na ngai ya bitumba izalaki ya basi izalaki ya mbongo izalaki ya ko lokola ko pesa batu ils dans le côté 167 démons. Maintenant, tatouage et kolongwa na délivrance parce que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a longtemps que nous semble il faut relandeler bien sûr nous bien au nom de Jésus faut au nom de Jésus Nazoloba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils ont la possibilité. Il y a que changer vie à mutu. Il y a que longola o ezali physique o eza spirituel et comme il en physique o eza physique et comme spirituel ngai ezaki spirituel mais c'est présenté physique voilà ba tchelo boko ba longoli aigle bimi maintenant na katia prière local ezalaki caché o ezalaki ko représenter nga ko tanga allusion na Lucifer na délivrance wana nde eye ko longwa et limwa tolo nanga etikala polele tamu yango elimwa azwa biloko na ye azwa biloko na nona na tikala ni loko souté ya diable donc je suis 100% Jésus-Christ de Nazareth mais si soki o to belo très capital wa soki mutaolo ba osambela ta pasteur do au nom de Jésus de Zamabe faut assurer ça Jésus-Christ de Nazareth il faut assurer ça Jésus-Christ de Nazareth parce que dans monde à ténèbres tant on va couper ça va ba choix tourner c'est bango suka au nom de Jésus Jésus peut kuna pas ça là oui Jésus azali Jésus a kuna azali mais Christ de Nazareth yende wana grand prêtre ko fela ne kulusu bon tant musiko soki ba kisi ba makamunyo surtout zaki na mission comme la célèbre siko ba changer aux mission consort na du point de vue physique et matériel zaki na ni de point de vue physique na zaki na immeuble moko na salongo voilà na zaki na immeuble na salongo juste na pompe essence à salongo wana na zaki na immeuble wana ezaki yangai moko mais non c'était vendu après voilà na lukaka papa na molima ba il faut côté kango de faire que biloko nyo surtout ya diable mais bitu kana zaki nango ba mitu comme ça la accident do zaki na bitu zaki mutu zaki na mbongo oui na zaki confort na zaki na mbongo na utanga na 4 jeep ne na zolo ba a batu ba yebi ngai ba yebi na Kishasa wana oui na lemba wana ba yebi qui est Chico qui est maître Chico ba no bien maître na utanga na 4 jeep comme ça là dans la boue j'étais na vie moko 4 jeep wala ba kadia pema la kato ba non ba tunanga ba petit nanga ba ko oto benga lokola ba commissionnaire sous forme lokola nete ba mort parce que mort dans la commissionnaire sous lokola mort dans la commissionnaire o lobi nini mort wanganga vie mort oh avec ton texte ya Kalambai yeza commissionnaire yeza ndeni mort do aza commissionnaire na yo non yangate na pesi exemple no lobi mère mort azalaka yangate mort azalaka commissionnaire ya banganga baza sko bien ça ndengeni ayebi ke maître moko ma classe exemple na kauka ya okenda su biloko maître wana ya lokola centre moko songolo donc aye moko azana biloko na ye mais asangisaka biloko ya bato aza bato bakena pe kotinda bango bazu biloko ayiba ye nango epa na ye a travail parce que ye nda yebani opesi pas plan te ye na alors ba clapé te non Voilà, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Au bon dit, prophète Chico, ça dit symbiose. Il y a un épisode d'union surtout, Oyo, il y a témoignage naïe, comme la prophète. Conclusion, on se lobby, Zalini. Conclusion, on a lobby, le lot naza awa, na musala yanzambe, na yaki délivrance. Délivrance na yaki, il y a moins simoko, à zagi normal, mais. Subitement abandi ko ya malade andeke subitement abandi ko ya malade andeke comme ça to bonde linzambe lobi de délivrance na ye et salamaki conclusion ni ko lobake na
histoire nous son ayebi on a beti le solo muta bangate na zakeso kunate na za déjà na Yesu Masi na za déjà na domaine de la délivrance nzamba aisa ki biso ke to délivrer ba o bakangami ba to na prison ba za la libre ba za maladie ba bika ce qui muta na problème on se retrouver ko na problème ko songolo oyo pona yo o monique espoir il se lève tout ba ta malade ba to ba docteur ba ici ba yo robota le sauter docteur ayebi yo malgré za mobali okoki su ko cha moi 6e été ba maladie compliquée elo ko nyoso yo mona ke ozana besoin o ezala te na vie na yo mais yango evanda na nzoto na yo soki o luki délivrance nzambe na biso ana possibilité ya ko bikso na bina tous les domaines natanga déjà ba kambo belé déjà ba yebinga ki na spécialité ya délivrance ya phénomène femme et mari de nuit mais na lobina tous les domaines olotaka moi sa butu ozana ba problème moko songolo ozana besoin ya délivrance ozana besoin ya délivrance ba opéra yo ba sala lika moko songo dans la première faiblesse sexuelle na lobi na généraliser tous les problèmes donc voilà ba bengo la numéro o ba yebi to numéro non numéro ba yebinga na numéro ba yebinga mais ils allaient plus 243 999 37 69 79 plus 243 999 37 69 79 yango eza na bas d'écran soko bengi okozwa en attendant dans un numéro ya Afrique d'Utilité mais au moins numéro na ngaka yango soko benga na WhatsApp okozwa mais soko benga na appel normal sikoyo okozwa ngaité parce que naza na mboka papaya. Merci beaucoup prophète Chiko Shembo, c'était un honneur pour nous. Il y a un plateau à radio local télévision. Plateau eza penza kitoko, eza vraiment confort na CP na plateau makasi. Nzambe ya bakisa lisusu. Eza lisusu koleka na ba mikotoko ya lisusu tokuta plateau moko so eleki oyo nzamba fongola lisusu afongola. Pona ko na ko souhaiter na tous les continents aux alarana ba représenter ba plateau ko ils ala kuna na commune na Suède na sali mission na Suède na commune na France na sali mission na radio lokolo ya Suède ils allaient un peu comme ça voilà c'est ça Suède na pour émission voilà malé mais je crois qu'ils professionnel professionnel nzamba ko kango eko koba de wokiwana voilà merci beaucoup bande ko balandi o botali biso na bien chaque fois soki malobi atulubi et tout ki mutema na yo et c'est pélicioté libisa biso ce n'était que la vérité aux alaka pembe na pembe a na radio lokolo télévision bandeko to soki awa yo mdota na biso soki ozali na lisolo ya kopesa benga biso soko bengi biso ozwi biso te komi tungusama te tika audio ya lisolo na yo to ko beta yango kaka ndenge olingi to beta yango quant à nous vous disons au revoir. Au revoir. Allez-y. C'est très important. Papa Selenge Mbote. Papa Selenge. Nzambe apambola yo. Otie mutu kano anje sans sinayo. Ah, na yoka un pétrole. Otie pétrole. Pétrole no anje. Papa Selenge. Nzambe a zala liboso. Bakiselo susu ya mingi. Et kozala malamu. Merci. Na pespe Brigitte Konde Mbote. Na Suisse. Tikanza mapambola bi. Merci beaucoup, grand merci à Papa Seleng Ouassali qui est prophète et Ayana Platon Abus. Merci beaucoup, un grand plaisir. Papa Seleng. Voilà. Alors, on se retrouve prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchala. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo